na janvier mama Olangi nde atelemaki kokotisa bato na mois ya janvier lolenge ni bato bakotambola na année 2018 pamba te mobali na ye akufaki na mibu elekaki kasi na janvier atelemaki atelemi alobi abandaki pe mwa kokende kuna na mozole kotala lolenge ne bazotonga kasi na boye ya mobali na ye yango tozali kotuna ata ko bato balobaki bazali l'écart à 2 ans papa 48 ye 50 kasi yango nde eloko ni mama Olangi alingi ko jouer na minute o na yena bato sifem sele bato ya politique pamba te soki boteli malamu bato ya politique bayingelaki ekuke wana lokola oyo akufi aza politicien ata ko rosi oyo babomaki na politique ya mboka oyo bayaki ata ko rendre visite bongo te na kosenga pe bakotia mo ebemba rosi muke na sanef bokotala ke bayimboka bazalaki te kuna baopoza bazalaki te bazalaki te bato ecclesia bazalaki te bapase mukuna bamutombo bangalasi bakankenza badominiki bato bayike bayembi balor mbongo bamama Shabani ba Rose Lese bango banso bazalaki te ezalaki kaka Patrice na moi pasteur de la Sape fils de l'homme ya Dieu vivant na bato mosusu wana ya mondele wana na yebaka ete Marcelo Walo kasi ba misusu bazalaki te ok bato ya corps du Christ nde sengelaki bayingela ebele yango tozali kotalisa bilo bayimboka bokeba na maye bazali kosalama ata ko bozali bato ya sifem sila mikili mobimba po ete balandaka biso na mikili mobimba boyeba pe kokritike biloko mosusu po ete bolongwaki tomonaki bato ya France bayaki bato ya États-Unis bangola bato bato bayaki bayike po tozwa bayano la biso mais na oyo nga na remarqué eza ete ozotuna mutu question yo monaki mama Olangi o te na monaki te na yoki nani ayebisi yo atali na gauche atali na droite ayebi mutu ayebisi ya sécurité abandi kopepa elamba ete abandi koyemba kei donc pourquoi tokoki kokoma na niveau moko bazwa peuple congolais comme si aza dupe pona ko manipuler eboy vous savez lelo outi ko évoquer makambu ya Rossi Chimanga papa Rossi outi kokufa petit frère Rossi a porté disparu tant papa Rossi akufi nani alobeli yango ozomona balobeli te papa Rossi akufi après quelques jours ya enterrement ya mwana na ye toyebi baliwa oyo Rossi akufela kipe à son âme lelo wana eleki bongo inaperçu toke na makambu o tozolobela ya feu maman Olangi parce que elle n'est plus. Vous confirmez batone baby à sekwe? Non, moi je confirme elle n'est plus parce que c'est ça la bonne information au biso tozui. J'espère que na ba jour ezoya muto au contredire nga ozalate batunyo so ba comprendre que tozolo ba avec raison parce que biso to zalra basé na rumeur te même na journalisme ba bisa biso rumeur et komaka information so que vérifions que c'est vrai zomona donc wana eza rumeur te biso to confirmons parce que ça pe na ba télévision locale ebele na kin baza na même point d'avis na biso alors maman Olangi akufi na matanga tomoni ba politiciens entre autres représentants ya chef de l'État plutôt il y a papa Olangi représentant ya chef de l'État Obin Minaku président de l'Assemblée nationale tomoni batu ebele tomoni balisanga bonganga et autres bon oui tomoni même na premier ministre Bruno Tshibala alors on se pose des questions Mosali Nzambe akufi pourquoi basali Nzambe mususu bon monsieur Olengankoy bon président Sensa ou pas to éviter parce que pe na Sensa ça na problème to lobela on a politique kuna mingi alors pasteur akufi visionnaire akufi na cité de triomphe kuna tomoni ba politicien bae alors to se poser ba question pourquoi ba politiser bembe wana est-ce que mort naye ezapeka na maboko ba politicien ozomona Olangi asalaki na mine oyebi yango bon asalaki na mine oui mais est-ce que azalaki c'était un politique actif est-ce que azalaki politicien actif to akobtaki na ministère mususu ozomona question il faut to se poser ba question to analyser soka salaki na mine yango ndezo motiver présence ya premier ministre non yango ndezo motiver présence ya membre du gouvernement nyonso bayaki wana non alors pourquoi ba confrère na ye ba pasteur disons les collègues pasteur mususu baeti pono mona ke même église chrétienne congolaise eza na cassure eza divisé en deux donc eza na ba pasteur o bayaki te eza na ba chantre mususu bayaki te bien que président ya ba chantre frère Patrice Ngoyi Musoko ayaki mais ebele bayaki te bam Ngoyi Musoko comme pasteur ya ronda yaki yaki étant que pasteur et puis avec ko représenter ba artiste chrétienne alors on se pose des questions pourquoi cassure wana
Pourquoi Kassur wana il y a ba grand homme de Dieu ba yépété aussi longtemps qu'il y a limeto un exemple, je cite voisin na eza église ya Shekina ba voisin hein baza na imprimerie wana pasteur na bango ayete opusani mwa musika kuna na simana poids lourd eza na église munene ya néo apostolique. Vous comprenez bazala kité opusani na 7e na 8e rue pasteur Mutombo tomoni absence remarquable opusani na première rue kuna et pas ya pasteur Moïse Mbié absence remarquable. Alors on se pose des questions. Oui, Kabundu Alessa moi liboso kuna so bakisi kuna na funa pasteur Atoms baza kuna tout ça. On se pose maintenant une bonne question. Pourquoi Kassur wana entre basali ya Nzambe? Ba yete po nani baza obligé à koyate. Oui, baza obligé à koyate. Mais il y a eu quelque chose au ezaki na cessé wana au ba yete. Ozomona et loko wana ezaki na cessé wana. Comme biso toza ba spécialiste en investigation, en tout cas on vous promet que to ressent l'investigation bon en vérité parce que vérité ba etufa angote ndenge bakoko baloba que vérité za ezala tetu lokola posangu bana samai ata soko fini ondeni awamata kaka. Donc voilà et loko wana na koti siko na sur le plan politique wana na ke na sur le plan religieux totali Kassur wana ya basali ya Nzambe to ke na sur le plan politique. Alors pourquoi maintenant ba opposant ba été alors matanga Rossi ezalika ya opposition yango majorité ba ya kité matanga ya papa Olangi eza ya majorité yango opposition ba yete tout ça moi je considère c'est là loko les ba fax moko boye ba sala biso na mboka. Aujourd'hui tangu peuple congolais aux élections tangu Emmanuel Macron Lorenzo ya Angola Paul Kagame bazo sangana pona kotelemela 3e mandat tozo tala na Côte d'Ivoire 3e mandat leki. Alors biso koto tozotala élection eza na 2020 eza na ngwa année OPT. Donc tout ça lelo ba bimiseli biso na tongo maman Olangi akufaki lobi lelo batu ba bima na nzela te maman Olangi asekui ki ne koti na psychose moko boye mboka mobimba disons to komo respirer kaka na makambo maman Olangi asekui maman Olangi akufi on oublie ce qui est priorité. Ozomona parce que tout le monde n'est pas chrétien, tout le monde assemble na église à maman Olangi te. Ba musulmans bazali et ça ba musulmans ba souffrir bazan a besoin ba élection na mboka na biso parce que cap vers les élections il y a un des objectifs à congolais donc congolais azali sous na tenter bo memele distraction et tout pour la information moko to mona ki poste moko na internet on parle toujours il y a état de santé à Jekoko personne n'en parle ozomona oui donc jusque là état de santé n'est pas ko se détériorer qui ndeka mabe mais muto lobelango te le loto ko momona non maman Olangi fait rage résurrection maman Olangi on parle de Tabita Lazare et tout mais pourquoi to bandozo ba exemple wana pona to ko tsona maman Olangi na Tabita rapport ezani relation ezani même pas famille même mais non. Pourquoi qu'on soit biso loko la bana mike quand on analyse comme ça c'est parce que tous en a besoin to pesa ba téléspectateurs ba internautes bino ba bolanda biso bon comprendre que c'est que vraiment biso ba congolais tous en ont besoin et ça ba élection ba journaliste tout le monde ba couche même ba pasteur le lo ba comme ba millionnaire na ba mbonga mabonza au peuple à souffrir vous avez donc tala mausolée ya papa Olangi bijou. Combien de millions et quoi tu vas pour construire le Kowana. Mais je me rappelle encore Jacques Verneau dans Wakufaki. Hein? Alors ben bois enterré na 4 caisses à bois, 4 morceaux de bois, c'est tout. Bon, et ça polémique té. Toi réfléchir bien. Toi longola orgueil, toi longola futilité, toi longola bassesse autozana ngo ya roba assez cuit, bakunda ki assez cuit non, assez cuit. Registre au basala qui nini attestation des décès et tout ma camion sur na basala mité donc tout le monde a distraction. Moi je trouve que esa distraction maman Olangi n'est plus paix à son âme. Pensons à ce qui est priorité moni total à ce qui est priorité pour nous c'est de changer d'abord cette politique, cette mauvaise politique congolaise, c'est de mettre en tête du pays un homme responsable, un gouvernement responsable. Oh, yonangai to longwa na situation médiocre tozanango, yom toza libana mboka okoya ko investir calmement. Donc voilà un peu comment na wiko analyser pour ne pas monopoliser la parole.
Merci mon amboka Stéphane penza tokozala nayo mikolo bayike pamba te na ki pe na posa na otokolobela ba émission kozala belé. Maman Agnon sans tache. Yo penza omoni makambo ngolo lenge nini pamba te likambo yo mona mboka lobeza penza ya solo. Balingi ko kota bisala ba distraction ya maman langi ya sekui aussi lota urgence na maponami tozali ko mona bato bayike soki na koyeko senga mo elema muke ba kochela biso ya palu batala lo lenge nini balingi ba distraire biso ke palu ayokani pe na balie baye bazalaki pe la fikine mokolo oyo uti koleka. Sikoyo palu pe abimisi candidature okezaki leloko moko tobandaki kozela ete toyokaki na matoi na biso ete mwana mboka tata mokonzi ekolo alingi mokonzi ya palu apesa pe ye mongoloto po ete soki atelemi na ebonga bato bakoyokela ye akabela ye ebonga po akitala bazaka na ba 3e mandat wala pe tomonaki bato bayike ya AMP bazalaki wala bato ba PPRD bazalaki wala balataki pe lamba Joseph Kabila bango bamilobaki bazali opposant ya droite ba nationaliste kasi na makambo ya mama Olangi okomona teke ezali penza biloko moko kobebisa pe motema ya bakongolais yo koyi koloba penza nini na komanyola na makambo wana. Tozomona lelo na mboka oyo buzo bandeleki mayele nebele na place ke o bakolakisa biso mayele na bango me bazolakisa biso nde bozoba na bango po tokomaki na 17e ri na ebembe ya papa Olangi tomonaki oyo tokokai komona papa Olangi azalaki politicien te mais tomonaki bato ya politiki batondi wana bazobaluka bango nde bareniaki or esika na tonye tomona bato ya corps du Christ nde fallait bazwa première place na esika wana ebembe ya papa Olangi ekomaki marchandise ebembe ya papa Olangi ebongwamaki bongo fete ke moto akoki kokota fois na lokasa bafrère Patrice nde bomonaki bango wana bapesaki bango bainvitation te poseomi baseretrouve na kati wana tozalaki na bino elongo omonaki omonaki babale kobenga na bato bapusana ta te peut-être biso so tozwaki grâce wana po toza baye ya presse nde tozwaki grâce ya koko matiki ebeni wana mpona kosala mosala oyo tokuna soki mama Olangi akufi aza être humain eza normal eza nango te ke eloko moko ya sika mama Olangi akokai kokufa te mama Olangi fo akufa soki pa sekui bomona yango normal tokomona yango normal mabe eza te me balakisa biso bapreuve ke mama Olangi asekui azalaki boye mutu areanimaki ye docteur ikomboye le bakotisaki ye na morgue batu pe bakonfirmaki batiaki ye na place ya malili apres asekweli na morgue po soki asekui wapi ngai nazobeta se te na esika wana mpola nini bazoba mama Olangi asekui eza mabe te ifo asekwa nzambe aza na bomoi eza mabe te mais eloko bango bazobaki mama Olangi asekui mutu akufi na 23e mama mutu akufi na 23h yebisanga bakitisaki ebembe bazotala ye kaka boye c'est que ezana omoni te place wana ezana eloko mo bazobombela biso siko pasi na yo ezali kaka po yo osambelaka na CFMC te topoza monguna ya mama Olangi to bone ngai naza monguna mama Olangi te nazondima ke nzambe akoki Dieu est capable nzambe akoki kosekwisa ye mais oyo bango bazosala eza politiki moko boye bazomemela biso distraction wana eza distraction tant oyo eza tant ya makambo wana te ABC One Television. Maloba moke pona bosukisi moi numéro de téléphone bato bakobenga bino moi nini moi mbote soki ezali. Merci beaucoup. Donc j'espère que tu as vraiment un peu na vitesse makasi ya kota politique aussi longtemps que tu bandé ko makambo maman Olangi ya liwa maman Olangi et puis to sali na synthèse ya résumé ya décès ya papa Olangi et ça passe donc le monde chrétien congolais est en deuil to perdre papa Olangi a kendaki déjà maman Olangi a lundi en tout cas mes condoléances à toute la famille éprouvée hein, donc la famille éprouvée na ba fidèle nyonso ya ECC hein, je crois ECC batnyonso bakena na cité des triomphes kuna mes condoléances en tout cas je dis un grand merci na yo pour l'invitation na émission et ça il y a liboso teto partager plateau moko to partagera plateau mais o eza émission il y a liboso na année 2018 en tout cas merci tokozala toujours wana au service de la nation pour na ko pesa ba makanisi na biso tolobi a to fingite soki obetissamaki libaku na makambo tolobi limbisa biso mais tozali ko sala partage des idées balobaka c'est dans des chocs des idées que jaillit la lumière donc tozo potana bitumba ya nzoto te mais bitumba ya mutu po na intérêt ya mboka na biso mboka ezali ya Lumumba mboka ezali ya Mfumuki Mbango na lobaka toujours biso toza ba côté ya ba Nekongo kuna donc merci beaucoup en tout cas ba mbote belé na bino nyonso boza partout dans le monde je ne saurais citer les noms na lobaka toujours mbote na bébé hollandais merci beaucoup tolobela mboka Congo tokokota partout bolinga biso na bolinga biso te tokolobela ka mboka po toza ba congolais eza mboka na biso merci mingi na pesi yo merci mama ngai mama Denise po na lelo nasuki nanga na pesi ka mbote na dikondo mbasi o ya ngai esikoza na Bruxelles yo lobai nanga na lingi na mona yango yo
tomona pe ya yo. Merci. Merci bandeko soko moni pena to seki po to na kanda te kasi makambo mai Kongo esengeli kaka to seka. Yango to seki penza pamba te makambo bino bolingi bo sala biso to lingi la biso angote. Yango la place ke to tombuka to tomi kata biso moko esengeli kaka to lekisa yango penza na mwa ko mwa mweta pamba te bo kompole ke to yebi bino. Mama olangi ekozala soni makasi na sima mikolo po ete babebisela o réputation ozali mama oyo soki bato bandimi yo te bakozala bato na lokuta na enseignement na yo na boyoka na ona nzambe otomboli ekolo la bangola na bamikili nyonso si femsi ezali ba combattante bazali kasi soki penza okoti na mibabozo baba oyo ba République démocratique du Congo ozali pe kosilisa valeur ya molonga na yo oyo akufi penza na nguya na ye pe na makambo malamu pe atikaki ya ye mwa maloba na mokanda wa ye na asire mwana mboka kuna na bilili akotiela biso penza totanga mwa maloba wa ye bisika bakomaki na lelo tosuki. Merci na bino bato boyaki penza, merci mingi mama na sepeli mingi soki pe abolandi bilili oyo malamu bokomona ye ete moto azaki na sima ya kamera ezali bongo fali na aide ya mwana mboka kasi bokoyeba ye po ezali kaka la biso mama Chantal ya yawo mosala penza ezali koleka malamu mobali ya mokuse aleki tabanelengi bo simba ye penza la loboko po ete azali kobunde tumba po ABC ezwa penza esika yango lokola tolongwe na maboko ya badongolo miso mbote na yo pasteur Didier Mpinga o zali bongo parrain ya bémission wangai pe na directeur technique wangai Jay vraiment yo zalaka la recherche pe passe yo makasi tozali ka koloba bon rétablissement mama Chantal ya yo wana po ete yondo fungola monoko ngai des na monana Sandra Nila bozali penza bayike mama mboyo na bosana te dadi boembe ya badadi mwasi moko oyo alobi yende soka telemi Océan de la presse avandela ye kovimba langa po ete dadi boembe abakisami na kati ya bato bazali kosunga émission kasi kalate bokomona nzungu ya libala kakala ABC1 oya koboya akosambwa maona omuto kimaki ABC po ete makambo ya kitoko ezali kobotama. Nous là, on s'informe, on se cultive, rien que pour vous informer. Sache-le, on est mieux qu'en face. Bye. ABC1 Television.